Clément le solo. Non, mingo le bezate mena ko pesa bango merci. OK. Nzamba ayeboko pambola ayeboko bakisela na o ezangi lobi ayeboko ko pesa biso eleki o. Bon voilà, merci beaucoup maman Mado le solo. Azali banda maman Mado le solo. La pesi mbote nzamba ayeboko batela. Merci mon frère. Eh bien voilà, merci beaucoup nos chers amis téléspectateurs sur YouTube Télévision et la chaîne des Reflets. Merci de nous recevoir encore une fois de plus à travers cette émission, l'émission la couloir masolo au misana kolanda minga avec moi la souka ba Serge Bolo toujours to ba ki no mona souka ba Djika za raté partout akoya toujours bon mona biso to yaki to utaki kozala na 4 avec ya président Kevin Luzolo ali papa Clément ali président oyo ya ba na changu nyonso ya Hollande akoya dikuna asali mo bangana indusa ko blaguer te donc masolo ngo yango yo akoya na kate arranger fief tinaye après ko koya masolo de retour dans notre village, ça va beau frère toujours chiffre 7, chiffre repos, ça veut dire que c'est ça mon père est là toujours masolo yango. Et c'est obolingo ne va na makambo yango madongo zuz masolo yango yo. Voilà, sans plus tarder, avant de commencer mission on a besoin de ça mbote na ba bon sauter la mona souka ba Djika toujours. Là on appelle ça mbote na ki foulard mondial, pourquoi pas appeler ça mbote na Richard Lwemba ya Metchol, na Gilomba ya Metchol coup chapeau na bino. La fête ça rambote la maman anima bois qui toujours mote la bino maman de Tinzongo. Kala maman dans mon konza maman est en Hollande, a fait sur mote. Mais non mais go passer micro na pas papa Clévis sur le sol parce que papa oyo ça les belé vraiment na mamanjili, ça les belé bana zala toujours compter ma solongo yango yo. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, voici pour vous papa Clévis Clément Luzolo. Papa Clément Luzolo, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Papa Clément Luzolo, qui autour de la quartier 4 au salement mais belé au so qui ta la descente awa est-ce que oyo boyo kabla moi ba ji moi ba kopo na mandeko baza poto yo malwani oko ba ta libanda. Bon, bandeko na ngani oso to libanda ya mboka ngaye wa bino ndeko na bino leki na bino grand frère na bino masa na bino. Naza awa pona misala to sisi déjà misala to zaki na quartier 4 sans plus tarder. Tozongi awa na set na siège ya groupe oyo accompagnaki ngai Asbel Mazumbu oyo accompagnaka toujours B7 na Congo na Kinshasa nazana bango touti musala tozongi vis-à-vis ya journée ngo ndenge lekelaki musala tosali tolembi organisation ezalaki après musala faut kolia muke faut komela muke to solola après to senga ba remerciement et pas ya bandeko misusu oyo tozakana bango na libanda mboka ba contribuaki pona action oyo ya salongo ya lelo plus précisément na entrée en Gilles ya quartier 4 na Zénith na Sainte Thérèse tozaliawa pona dans la Sabina mekamwa muke ko to travailler en transparence et que ça la mieux mutuno sazomona action ningezo lekela po lobby baninga bandeko musu pe ba mona ke non musalo esalamaka na sérieux nyonso mutu nyonso yo a contribuaki azali na biso to tanga kombo na ye na ebite yo mto banda obenga tozana bana oyo tosungaka B7 sungaka ngape lokwa nazaka mupanzi donc tosungaka bana bazali awa bazozonga classe na ko pesa bango moi quelque chose ba eravitaye bango classe comment nango tes alabons te abena futa donc ils abena payable. OK donc moi les sungi oyo uti musika ya mboka ezali pona bana bodwa bango bodwa bilili bana bango voilà bande bobo lingo bo comprendre biso bozo mona ça awa et cela veut dire que bana oyo bozo mona to la Sabino bana oyo ya venez s'il vous plaît venez vous pouvez passer de l'autre côté. Aske bonjour. Bonjour. Ça va bien. Comment on dit? Je m'appelle Gloire. Bonjour. Comment on dit? Cap c'est qui? C'est quoi Cap? Cap Lupengo. Votre nom c'est qui? Et non. Cap Lupengo. Merci beaucoup. Je pense que Yaya. Bonjour. Comment on dit? Kalemba. Je pense que bandero batali biso bomona biso bana omisa to awa baza bana oyo baza vraiment bana oyo baza la kati association je pense qu'il ne sait pas comment on parle donc bana oyo
papa Clévis Luzolo et le monde bandé sur Bali bande je pense que c'est sûrement comment voilà bandimi ba contribuer moi $1 na bango pour la rentrée scolaire ya bana o ya bota na musika moi nzamba solo wa rondima azanga to sala bolamu parce que dans le livre il y a Jacques chapitre 1er 27 que la vraie gens pire ils sont quoi assister na repesa œuvre na ba o bazangi parce que ils ala biblique ba o def sara nzambe restaurant ba omba la sima ya na otala na musika moi nzamba solo rondima so reçu $1 lopesa ba bana na yo ba sungami pour la classe na bango bazonga malamu mbala o ya kuna zaepe azanga de pour na restaurer yo et pas ozaki ya ozanga vraiment je pense que papa Clévis Luzolo aza awa to meka ko kabola mo ndambo ngo so tapé en coulisse so pesa la boye na éviter parce que donc ils ont raté ya ko kabola si transparence parce que za la musu ils ont raté o tapé elo musu obi que non na bomba musu pas ozo apé non na pesa nga pour na yo bemba la sima o mona que non o pesa ki geste na yo deux fois na yo et comment qui papa ils allont dire est-ce que ba ko kabola mo comment ça la bango ndenge ni pour na bana wana bana na biso kosunga ezalaka muke ezaka mukete ebele ezalaka ke belé donc mieux que rien bande ko to solola ki balobi pona sikoyo tozana 10 ya kosunga bango po basomba moi bakaye ba makambo mike ya classe prochainement tozo continuer kozala na bango bande botali biso c'est pas que après si bango la cadre pour la publicité la bino la télévision non c'est pas comme ça parce que à l'imprévu à monika bana bazanga bakaye ya monika leloka papa salika geste mo pour la mona bana oyo bazanga raté rolanda et partout ya na kina mona bana ba sali parce que bazanga bakaye je sais pas vous d'abord comprendre que c'est pas que non auti boye poto aye a pas vraiment mbongo wala moni wana non asala yango ka volontairement ils na cadre yemoko ndenge ezala toujours papa donc papa ezala programmité okoko linga moyen to ba ko kabola bana ngo soki to pesa ba oni po bakaye ya yo aujourd'hui de la classe non té nous on était pour la nini non té pour la nini pour maman ça bon té merci beaucoup aujourd'hui de la classe non té pour la nini naze basomba bakaye pour na bana aujourd'hui de la classe non té pour la nini basa basomba na bakaye voilà le ndenge papa Clément Luzolo papa Clévis Luzolo ya dans mon thème maman Madolo Ngozulu na Hollande allez azuli kanselo akable mo ba osomba bakaye et sali on ndenge nini ya sali on ndenge nini et sali nga bien pour la oko bani papa Clément Luzolo na PCK merci pour nzamba sungaye apese belé po akoma susu pe ko sunga biso merci papa Clément Luzolo ako pesa yevo voilà et ça vraiment bien vraiment je pense que mbote au Hollande na photo mo vimba noko na biso mbote donc quand on a bien mbote là je pense que vous comprendre est-ce que ça l'émission ça libanda toi ya a rosala ka mandenge lingi vous comprendre biso est-ce que toi la balabala vous comprendre papa Clément je pense que yaya oyo merci merci sur bakaye je pense que merci beaucoup bande hôtel biso oyo na biso partout ça va action humanitaire et ça la vraiment bien moi œuvre sociale ça la vraiment bien et ça biblique dans le livre il y a proverbe 28 na 27 que celui qui donne aux pauvres ne fils qu'un petit rien ne prouve jamais la 17 mais celui qui ferme les yeux et chante les malédictions sera mon nzamba solo ça la œuvre ba balanzambe ba amanzambe penza pas ça pour arrêter papa Clément Luzolo parce que l'autre comme on a ne papa Clément Luzolo pesa yo pour na osomba classe na yo osomba bakaye na yo ça lui on ndenge sali nga bien o bani pour na mingi olobati mais na singaka merci merci ya sina maman ba Hollande maman ni mabwaki maman odati nzongo baza belé maman madongo Ngozulu oko bani pour la bango ba mingi olobati mais na singi bonga merci papa livré merci beaucoup l'autre voilà tu commences sur la fin la faire sur la biso ya mona suka dans la bien donc la mona suka badika et pas ça mona suka ya papa Clément Luzolo mama ya lukala lui mama solo yango ya lukala lui yaya ndenge papa lilo apeso mo somba kaye esali yo ndenge ni sali nga bien obani pour papa Clément Luzolo non mingo lobeza te mais na kopesa bango merci OK nzamba ayeboko pambola ayeboko bakisela na o ezangi lobi ayeboko kopesa biso eleki o voilà merci beaucoup maman Madolo Luzolo azali bana maman Madolo Luzolo la pesi mbote nzamba ayeboko batela merci mon frère nzambi pe a restaurer yo mbala sima okoma grand. Merci vraiment, vous comprenez que papa peut ça y est. Merci beaucoup, merci. J'ai vraiment voté les bisous, voté la bisou, action humanitaire, que peut ça, ils allaient bien, mouton, peut ça à gauche, nous avons fait ça rien à droite. Aux allaient vraiment, aux sommes à jean, ils allaient à cher. Mais ban ça, quand bon, aux sommes à jean, aux sommes à moi.
moi Philippe Plaine wana so rotine on a kin et resunga obengi moi na suka badika Serge Bolo na vraiment dans besoin na yo na zo ba info na pesa ba na ba so ba kaimo manimo be call to komisa parce que biso za awa c'est transparent to ba na nzamba solo vraiment na somo comme suka na nga émission lelo na zanga to pesa ba remerciement baba muto o ya soutenara muto o pe pesa ka bazanga te parce que même penza me pe so na date to azwa ka muto yo a rumela malade ya bon son longtemps assemblée ya ba ke ba grand ba continuer kama pona frani ya bango je pense que papa Clément le zola za awa papa Clément je pense que to comment on va na suka na émission lelo malabani ngo bana bato watala yo bon pona bato bazotala nga en tout cas na rosenga merci na ba équipe mobimba ya Mazumbu ndenge ba accompagner kinga lelo na musala tozaki nango salon na Zénith ya na entrée ya quartier 4 na couloir à Zénith vraiment baza na volonté baza na courage vraiment baza bato yo balinga misala toko associé bango na association Aden to solana bango soki baza na musala ba bengaka Asbel Mazumbu ba accompagnera bango comme ça ba solola ba moi eloko ezala po bazalaka bien esungaka moi quelque chose esungaka ne fiske esungaka mona mutu asalaka musala auzwa courage auzala makasi parce que aliaki moi boena boy amelaki moi maya pio esalaka courage ezala ngo fiche de paye te ezaka encouragement ya mutu azala na force kolia komela. En tout cas, nous avons associé à l'association Ebele où Ebima déjà, Nanjili ou soit ailleurs, Bako Solana Bango, pour Baza vraiment actif. Baza actif. B7 en tout cas, Mazumbu, Bobo Sanabangote, toujours Ndeng Bosalaka, l'action est continuée. Bo tika bangote baza bato basala musala bien nazana bango na passé séjour nanga bien na bango en tout cas nazaya ko sepela binomo bolanda na bilili nazana équipe mobimba c'est la famille nazana joie ya osakanate ko fanda pe na mboka ofanda vis-à-vis ya bato ebele boye bozo solola bozo mela bozo lia et ça la sengo moko boye donc nazana sengo makasi en tout cas monsieur les journalistes na remercier bana poto nyonso oyo ba contribuer pour na association Mazumbu na action autozaki nango lelo na si to ko remercier B7 Mobimba donc merci beaucoup na évité ce quoi interviewer moi 2-3 personnes présents Julia Aliawa pour na resenga moi ba remerciement na bana poto ba maman ba papa ndenge bazo sunga na ba moyen na bangwa mike tozalaka nango pour action Mazumbu et ça la misala na mboka. Merci beaucoup président Clément Luzolo, président Balanlenso ya Tchang na Hollande, merci vraiment. Na comment je vers la fin de l'émission mais avant la carbona nabino awa na zanga te pour na président jeudi mbako aloba moi demo kaka pour na batala yo demo kaka. Merci papa Clévis Luzolo président. Na remercier Asbel Mazumbu Nyostu. Na remercier B7 particulièrement na kena coordonnateur Michu Bombo, maman Madongo Zulu, papa Paul Bombo, papa Chedeon, Gonzale, donc docteur Christian Moudimou, bienvenue Koussou, donc je suis en bonne sanité, mais talra temps mais au solo là, mais aussi quand bobo sanate ko soutenir biso. Dans le bar on a bien chaque fois tous après tout ça boulot, tout aussi boulot, on a quartier 4 tout ça qui toko bon on a ba image, bon mais quand soutenir biso les sous pour équiper continuer les sous pour continuer sous aider biso on a besoin na biso et ça malam min koleka. Merci. Merci beaucoup la binoba hôtel Arabiso mais zanga te pesa mbota suka na bota la mona suka bajika. So na pesi mbote so la bien te. So na pesi mbote se ko bulaka masolanga bien. Voilà on pesa mbote la na Jonto Maria les pionniers de B7. Jonto Maria les pionniers de B7 les pesi mbote bo zali bulaka petit na yo. Et ça la bien air mo bulaka petit on bien na petit on Jonto Maria et ça la bien bien pe mona suka bajika petit na oza place nini. Et ça la bien vraiment la pesi mbote na maman Odette nzongo la pesi mbote pourquoi pas la pesa mbote na maman na biso maman Odette Massasu mokonza maman na kati ya c'est quoi voilà l'Eden faut parce que vous comprenez biso na bimbo kango te masolo za toujours bongo kala luyo maba solango yango na toujours basolango yango na voilà na pesa mbote na ambasi Luzombe la pesi mbote pourquoi pas la pesi mbote na ambasi Luzombe Colombia na kati ya Hollande ndeko na muta presse bulaka biso esenga moi yo jesenga moi polo moi t-shirt moi blouson et ça rabia pour muta presse lokola nga merci na yo ambassade la pesi mbote pourquoi pesi mbote na maman Odette nzongo la pesi mbote pourquoi pas la pesa mbote na ya Alain Bombo la pesi mbote na ya Luta la pesi mbote Somotro pourquoi pas la pesa mbote na Richard Lomba ya Metchol ngana yo ya Metchol Gilomba ya Metchol vraiment la bague consomme nous salutani
so la comme na suka to ka bana Mounongeri saluka mbotenga la bino à la prochaine émission awa na suki na ala kenanga merci